Bonsoir, bonsoir peuple congolais. Bonsoir bande konyon sur Isika Bozana Bandaku. Il est 3 heures du matin. Il est 3 heures du matin. Nauti kolanda vidéo. Il y a bande de voleurs. Il y a deux aventuriers. Il y a deux aventuriers. Soi-disant Ibrahim Kabila. Soi-disant Ibrahim Kabila. Na Emmanuel Kabila. Petit Emmanuel Kabila. Nazobenga bino na ba kombo wana parce que c'est ça le kombo oyo bozo ko sana yango batu. Est-ce que bino mi bale ndenge bofandi wana na vidéo botu ko sala tout à l'heure. Vous rassemblez vraiment na bana ya musée. Pourquoi après 19 ans bokoki ko sakana na mémoire ya mutu? Après 19 ans, bokoki ko sakana na mémoire ya mutu. Ya mémoire ya mutu oyo. Oyo ça trop spécial pour les Congolais et pour l'Afrique. Emmanuel. Yo yebinga malamu. Ngai zombie. Yo Emmanuel yebinga malamu. Yo pe Ibrahim. Uyebinga malamu. Bandeko. Est-ce que ceux qui bazui d'âge et tout, bazui d'âge Jeanne, bazui grande sœur donc petite sœur Sylpha, bazui d'âge Jeannette, Bazui Joseph Kabila, qui est notre sénateur, Bazui Zoé, Bazui Laurent Désiré Kabila, Bacheye Liboso Nabino. Est-ce que vous êtes le fils de Laurent Désiré Kabila? Ibrahim, vous êtes Mungala. Ozali Mutu ya Équateur. Tata na yo, mama na yo, baza batu ya Équateur. Ibrahim Ngai na Kangayo plusieurs fois na Katanga à l'époque. Yo Emmanuel Ngai na yo na Lubumbashi to yebani malamu à l'époque. Biso tozalaka bana oyo to compagniaka Laurent Désiré Kabila na lutte na ye jusqu'à Kinshasa. Biso tikala komona binote. Totikala komona binote. Et on te connaît pas. Yo Emmanuel, yo ozali cousin ya mwana moko kombo kiminga, mwana moko ya musée oyo musée botaka na Lubumbashi. Yo ozalaki soit disons cousin ya mwana wana, obandaki kokende na ndaku na bango, soki kombo na ye na kotia yango même na se ya nani? Comme cousin. C'est là qu'on bénéficiait quand tambola kana bamoura. À l'époque, bah, GGSP. Tant nous avons a tenu en noir. Parce que bandako kokende, et pas à Mama Rosa, je crois si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous allez gagner? Koko Sanamokiri, que vous êtes le fils de Laurent Désiré Kabila. Et toi, tu parles de justice congolais. Quelle est la justice congolais? Oh, yozo koloba. N'est-ce pas, Moutouti Kobimisayo, Nakacho, c'est Major Clément Galakani? N'est-ce pas? Chef de sécurité à maison civile. Ça, c'est la justice. Vous êtes en train de manipuler la justice congolais. N'est-ce pas, Baouti ko menacer magistrat
oyo atindaki bakanga yo. Vous pensez que tout dans une information? C'est le major Clément Galakani avec le petit Lambert et les autres. Nde bauti ko bimisa yo na parquet na butu ba menacer magistrat. Quelle justice? Oyo ba sali mandat ba kangi yo. Et après na 23 heures au bimozo ba je remercie la justice congolaise. Quelle justice toi tu parles? Quelle justice toi tu parles? Vous pensez que moment où ba Congolais bazana posa ete mboka wana Congo et comme mboka moko soudé et vous êtes en train de tromper les gens, vous êtes en train d'aller bosser la aventure. Est-ce que qu'est-ce que vous avez ici? Bosana nina mutu na bino obino bozoko penser. Beaucoup kotika peuple congolais qui miate. Ba scénario nini obino bolingi bosa la batu. Bofandi pe les deux aventuriers bozoko lobape que toza ba fils ya musée voilà ba yaki ko kinapenga ba kinapa kiyo pa nani bakanga kiyo avec un mandat ya parquet parce que ozana mukanda oyo yo signé ya kolobete vous êtes pas fils de Laurent Désiré Kabila oyo monsieur Mugalu qui était chef de la maison civile à l'époque oyo o signaka était ozali mwana ya Laurent Désiré Kabila te. Est-ce que tant que parents na bino batala ka bino na ba télévision et que vous êtes en train de dire aux gens que vous êtes le fils de Laurent Désiré Kabila ba parents na bino isala ka bango ndenge nini? Isala ka bango ndenge nini? Et puis ba kinois comme boyamba biyamba yamba ya batu moko boye ba frapper yo Emmanuel yo za muyibi yo za frapper o frappaka bato en Afrique du Sud mwana muzini yo za muyibi yo Emmanuel nazana ba dossier na yo ya ebele ya bato yo escroquer awa na ba or ya lokuta Emmanuel yo na yo Ibrahim. Donc pour vous comme bomona ke bana musée balobaka mingi te et vous pensez que boki ko jouer na bango bola ki sabiso ata symbole moko ya photo oyo mama na bino parce que tangu mama na bino bazaki na musée bande kolala na musée c'est que faut bazala ta na preuve moko na bino ba journaliste o bozoko ya mbabango sango mokonzi bosolo na politique. Est-ce que vous posez bana oyo te question bala ki sa ne fiske ta photo oyo mama na bango a termina musée pembeni. Même étant photo bola ça. Ce que bolobi ki ono musée tika ki umoti ki bozana ba bozana lokuta moko ya makasi. Que musée tika ki na 7 ans na eko kufa soki 12 ans soki comment donc pendant que vous avez déjà na 12 ans il faut attendre la preuve moko ya photo parce que Joseph Obino bozoko loba Joseph boko mona ba preuve na yete ya ba photo na ye ya bandabu mwana na kati ya maki na tata na ye mena ya bino eza wapi même ata photo ya mama na yo na musée eza wapi peuple congolais bakinois bokota na distraction. Il y a ma bande de voleurs. Saison de escrocs. Nazo ko utiliser terme quinois. Bazali ba men. Ce sont des frappeurs. Oyo. Azalo kola nani oyo soki Etienne. Plutôt nani. Qui? Nani. Emmanuel. C'est un frappeur. Ah, en Afrique du Sud. Azana ba dossier ebele. Soki o sali erreur. Na ko prouver na ba photo na biloko nyonso na bat oyo escokaka en Afrique du Sud. Bino ozaba na musée. Biso ba o ba kadoko to tambolaki na musée. To tikala komona bino. Même ba maman na bino to tikala komona bango ata na parler de marbre ata un jour. Bana musée nyonso ba yebani mes frères. Ce qui va kangayo plusieurs fois, c'est parce que tu es un escroc, au salaire de confiance est belé,
na kati ya famille ya batu soki bazwi yo chauffeur allez ou oye ko comprendre histoire ya musée oye ko comprendre ba ndeko ya musée allez yo wana comme ko kene pembeni ko kene ko escroquer batu bandeko tozala na valeur topesa mémoire ya musée valeur topesa mémoire ya musée valeur et bazo tuna yo souvenir nini ya musée ozana yango olobi on n'est jamais trahi Congo. Ça c'est quelque chose de tout le monde. Il peut dire ça. Yo mwana musée. Par na yo zaki nini na kati ya musée. Vous êtes l'escroc. Vous êtes l'escroc. Ce qui biso to komi ko fungola monoko tolo parce que to moni komi trop c'est trop. Quel bana musée balobaka lokola bino bana musée o wapi balobaka lingala o bino bozoko loba wana ya makasi wana ya bangala boyebi vie o bana musée ba vivre bopesa famille wana honneur bopesa famille wana valeur famille wana bazala traumatisé toute ya vie na bango mobimba famille wana ya musée bazala traumatisé toute ya vie na bango mobimba bopesa bango valeur vous croyez que bozoka sake régime asika ekopesa bino misala ou bien ekopesa bino mbongo sima ya bino kokosa c'est ça que vous pensez c'est ça que bozo pensez na mitu na bino et puis ozolobake famille ya Kabila tokoki ko porter les plaintes ce qui mukunya parce que tolinga katoyeba Edi Kapenda azali yo toi tu parles de Edi Kapenda yo yebi bato bazalaka jour oyo muza kufaka quel est le procès de Edi Kapenda toi tu parles oh tous les Congolais ba mona yango na TV eleka na ndenge ba dégradaye na ndenge ba tchayi na boloko ba Kinois, Kinoise, bolanda batu ya lokuta oyo te. Baza ba escroc, baza ba miyibi. Oyo wana za kola mutakunki wana Emmanuel c'est un frappeur, c'est un men. Na mama na yazala ki men na Katanga. Bazali bana ya musée te. Ba pouvoir biso preuve moko ya musée, ata ba photo ya ba mama na bango na musée. Bana nyonso ya musée bazali bana oyo bamimoni sakate pa ya batu bamila sakate pa ya batu bada Jeannette OK bada Jeanne bada Jetou ce sont pas bana biloba loba batu bakoki koloba c'est les da Jetou c'est les da da Jetou c'est eux, bat pa koki koloba, bat pa koki fungola munoko baloba. Bino bo wuti wapi. O boki kufungola minoko na bino boloba. Bande de voleurs. Bande de voleurs. Emmanuel, Ibrahim. Bino bo saba na musée. Muzo biso to tambula ki na makolo. Muzo biso to bundela ki ye. Muzo biso to kotaka na ye Kinshasa le 17 mai. Bino boza bana na ye. Pasi mingi. Bande ko bopanza video oyo. Bana oyo bozo komona oyo baza koluka nde place ya kuiba. Bazo koluka nde place ya kulia. Ils sont pas de fils de musée. Ceux qui bossent dans le musée, beaucoup en face du grand hôtel et pas à Papa Dieu parce que il y a un petit frère, il y a un musée où il y a en vie, il s'appelle Papa Diedo, aza en face du grand hôtel. Beaucoup n'est pas dans ceux qui beaucoup attendent la porte wana. Beaucoup n'est pas Papa Diedo. Ceux qui beaucoup attendent la porte yanda kwa Papa Diedo.
bande de voleurs.